Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Yabino yango bolinga mingi eza bongo info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mitofongo na lombango ya jeudi 9 février pona kotesa bino ndenge 3e jour ya forum international Indaba Mining 2023 et pa iwap chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko participer petit déjeuner conférence moko ezalaki organisée na compte ya ministère ya mino ya République démocratique du Congo Héritier Mapinemi apesi bino ba détail non. Natongo ya 3e jour ya Forum international minier Indaba Mining 2023, ministère ya mine ya République démocratique du Congo ndebe organisaki petit déjeuner pe conférence na salle de spectacle ya Hotel Western ya enceinte ya Convention Center ya Cape Town et pa wapi Forum international Indaba Mining ezali bongo organisé pour la 30e édition na yango na thème principal débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Rendez-vous Oyo et Paiwapi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à qui géant et industrie minière africain bango nyonso na nombre près de 9000 participants bautaki 4 coins ya mokili na modération ya expert minier monsieur Mabolia pe ba entrepreneur ba partenaire ya République démocratique du Congo na secteur minier énergie ya sous-traitance bango nyonso ba réaffirmaki alignement ya République démocratique du Congo pour na nouvelle ère ya prospérité na secteur minier pe lisusu ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki lokola discours le 7 février 2023 na ouverture ya même forum Oyo peuple congolais bakozala ba premier bénéficiaire ya ba revenu minier na bango. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mercredi 8 février, ancien président de l'Assemblée nationale Évariste Boshab, président de la parti politique le centre Germain Kambinga et peuple balobela qui situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, héritier Mapindim. Évariste Boshab, ancien président de l'Assemblée nationale, et Longona Germain Kambinga, président de la parti politique Babengi le Centre, Bazalaki mercredi 8 février 2023, et pas honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga, Ayambaki Bangona après-midi, tour à tour, professeur Évariste Boshab, Oyo Azalaka, président de l'Assemblée nationale, P. Azalelo, honorable sénateur, et Longona Germain Kambinga, Oyo Azalaka, ministre et industrie, président de la parti politique le Centre. Nasuka Masona Bango Évariste Boshab alobaki boye basololi malamu elongona président ya Assemblée nationale balobi likambo etali enrôlement situation ya insécurité na est ya République démocratique du Congo pe na ngambu na ye Germain Kambinga président ya parti politique le Centre ye atelisaki position ya parti na ye le Centre ya ko soutenir chef de l'État elongona gouvernement ya République démocratique du Congo pe na institution nyonso ya République démocratique du Congo pendant période oyo ya guerre Onaye alobi batu nyonso na mboka esengeli bazala uni lokola moto moko pona ko défendre intégrité territoriale ya République démocratique du Congo wana ezalaki masolo ibetamaki entre Évariste Boshab na Christophe Mbosonko Diampwanga pe na Germain Kambinga oyo azali président ya parti politique le Centre. Kaka na masolo ya chambre basa parlement bosimba ke président ya Assemblée nationale ayambaki pe lisusu ministre ya défense Gilbert Kabanda oyo akambaki délégation moko ya ba officier ya FRDC Héritier Mapindemi apesi bino ba détail.
Gilbert Kabanda akambaki epai ya président Christophe Mboso Nkodi Mpwanga ya Assemblée nationale ba officiers généraux ya armée. Enfin, journée ya mercredi 8 février, président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi Mpwanga ayambaki na audience ministre ya défense nationale ba ancien combattant Gilbert Kabanda ye azalaki accompagné na délégation moko makasi ya ba officier ya FRDC na menu ya masolo na bango balobelaki likambo etali insécurité na est ya mboka mingi penza guerre ya agression oyo ezali orchestré epai ya Rwanda boye na province ya Nord Kivu, plus précisément na territoire ya Rutshuru. Na suka masolo na bango ministre Kabanda ye alobaki boye boyebi ke situation oyo tozali ko vivre na mboka particulièrement na partie est ezali situation moko ya guerre. Assemblée nationale na nzela ya bureau oyo ezali présidé na Christophe Mboso Nkodi Mpwanga bango bazali kotenir absolument que ministre ya défense état-major général baye bakosala kaba point ya situation ndenge ezali eloko moko légitime parce que en tant que représentant ya peuple ezali bango nde bako rendre compte epai ya souverain primaire que armée azali kosala mosala sur terrain. Na tina wana esengelaki mpo na ministre Kabanda ayeba na korasire mosala ya nettoyage ya ba groupes armés oyo ezali kosalema na est ya République démocratique du Congo. Na ngambo na ye numéro 1 ya chambre basse ya parlement atali ke ministre état-major bango nyonso ba répondre à invitation ya bureau ya Assemblée nationale nde na meni ya ba discussion na bango balobeli ba grave situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo, en particulier na ensemble ya mboka en général. Oui, ensemble bango nyonso ba tirer ba conclusion na kombo ya représentation nationale. Boye peuple azali komona ndenge nini armée azali kosala mosala pe azali kotelemela ba M23 po batika oyo nyonso bango bazali kosala na est ya République démocratique du Congo ndenge ezali pe volonté ya commandant suprême ya ba FRDC pona oyo etali ba force régionale bazali kosaluer adhésion ya mboka na biso RDC na communauté ya Afrique de l'Est, configuration géographique ya mboka na biso ezali ko exiger que toyeba na kokota na ba organisation sous-régionale ya ndenge na ndenge pona sécurité ya mboka na biso ezali eloko moko ya malamu te kasi pona oyo etali ba force régionale cantonné na Goma na kombo ya représentation nationale Christophe Mboso alobi bazali kosenga na commandant suprême ba forces armées na délai moko raisonnable ba force régionale nyonso oyo soki bazali ko soutenir agresseur bango nyonso tumoni make bazali ba complice esengeli boye bana koza ba décision toye bana kosasime pona oyo etali présence na bango. Na solo enseignement bosengeli koyeba ke ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique mwana mboka Tony Mwaba Kazadi asalaki remise ya 10 000 bons na institut Simba na ville ya Kenge kuna na province ya Kwango na cadre ya opération Pas une école sans banc na ordre ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Stéphanas Kande héritier Mapindemi. Institut Sinda na commune ya Masikita, ville ya Kenge, province ya Kwango, nde ministre ya enseignement primaire, secondaire pe technique, professeur Tony Mwaba Kazadi abandaki journée na ya itinérance. Ezalaki na cadre ya opération Pas une école sans banc. Patron ya EPST akendaki kosala remise ya cote ya 10 000 bancs. Kaka ndenge ba image ezali kolakisa Pas une école sans banc. Ezali vision pe instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi komona viabilité na domaine ya éducation. Moya bienvenue ezalaki prononcé epai ya provet pe présentation technique ya fabrication ya baban epai ya directeur chef de service ya direction ya infrastructure. Tony Mwaba salaki remise symbolique ya baban epai ya vice-gouverneur ya province ya Kwango oyo a représentaki gouverneur ye azwaki maloba ministre Tony Mwaba atalisaki na public Grand Bandundu bakozala ba bénéficiaire na baban ebele koleka ba province nyonso pambate elobaki ke Grand Bandundu ezalaka lokola berceau ya éducation na République démocratique du Congo.
Kakana o etali enseignement bosimba ke 600 fictifs bazali détecté na listing ya prime ya payo ya ba agent pe ba cadre ya administration centrale na ministère ya enseignement primaire secondaire pe technique nyoso elekaki na présence ya vice ministre Aminata Namasiya Stéphanas Kande héritier Mapindemi. Likambo ya kokamwa awa na ministère ya enseignement primaire secondaire pe technique oyo bazali na période ya contrôle physique déjà emonani plus de 600 agents détectés fictifs ota latine na ya full oyo bozali komona pona misusu bazali na esengo ya komona ndenge ordre ezali kozonga na ministère na bango kasi misusu bazali na kanda pe esengo esili bango ndenge bazali dévoiler misusu pe bazali ko encourager ministre atika te nyonso oyo ezali na biti ya kozongisa ordre kasi logique oyo ezali kosepelisa misusu te prime oyo ezalaki très difficile pona kozwa yango lelo ezwami batu ya mbilinga babimi pona kotia lisusu mobulu na ministère ya finance kasi réponse ezali epai ya coordination ya ministère oyo kaka na une semaine ya contrôle bazwi déjà 600 fictifs. Kasi bosimba ke contrôle oyo ekosalema na ministère nyonso ya EPST talatina ya présence ya vice ministre na terrain pona ko encourager coordination. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakero Tshisekedi, a ponamaki marraine, il y a 6e promotion, il y a école, il y a renseignement militaire édition 2021-2022 week-end et l'équipe Nathalie Kaila Stéphanas Kane. Au total, 185 officiers à renseignement militaire, bazwaki ba brevet ya fait ya formation na bango na maboko ya Denis Nyakero Tshisekedi, épouse ya chef de l'État na occasion ya 6e promotion ya école ya renseignement militaire édition 2021-2022 na centre supérieur militaire au Ezwami na commune ya Ngaliema. Distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi a témoigné qui na occasion oyo soutien na ye epai ya ba vaillant militaire au bazali ko défendre intégrité territoriale ya nation kokende tina kokufa ya vie na bango na guerre injuste oyo bazali ko imposer biso epai ya Rwanda. Pona ba ressources naturelles ya République démocratique du Congo pona Denis Nyakero Tshisekedi engagement ya ko servir na se ya drapeau national ezali motif ya fierté kasi pe lisusu ezali marque ya courage exceptionnel ezali vraiment source ya inspiration pona sens ya devoir pona population pe particulièrement jeunesse na biso elebaki bongo première dame Denis Nyakero Tshisekedi azalaki na esengo ya makasi komona 5 femmes na kati ya 185 lauréats oyo ya 6e promotion oyo kasi lokola pe mwasi amitunaki pona nini to faible boye ya représentativité ya basi constat ezali général na ba force ya sécurité elobaki bongo première dame Denis Nyakero Tshisekedi talatina applaidaki epai ya ba autorité militaire ba se rassurer na présence féminine ya ba service différents ya sécurité ba impliqué davantage basi na opération ya zone ya ba conflit kasi nyonso ekozala pe lisusu possible soki mwasi ye moko a comprendre que azali na capacité ya ko servir mboka na ye na domaine oyo pona chef d'état-major ya FRDC Christian Chiwewe a exhorté ki ba lauréat ba mettre ba connaissance au bazui en pratique pona ko améliorer service et renseignement na République démocratique du Congo et sengeli boyeba ke effectif ya ba officier oyo ya renseignement ezalaki 256 185 réussites bakisa 5 distinctions 36 échecs 33 ba abandonnaki pe 2 bakufaki.
Na occasion ya 11e assemblée générale annuelle ya association féminine oyo ezali orienté na assistance ya ba communauté vivante na ba précarité topé ba souffrance ya ndenge la ndenge Marie-Josée Ifoku loko la marraine a sensibiliser ki ba femme ba vivre pe ba sala ba merveille bisika nyonso bazali. Stéphane Skande apesi bino ba détail. Mon devoir, c'est de servir. Le leader international ouvert. Na cadre ya ba travaux ya assemblée générale annuelle ya district 915 oyo ezali ko se dérouler na ville province ya Kinshasa international well ezali organisation monene féminine ya ba service na monde oyo kalate ba ko célébrer centenaire na bango na Magister Inel well elakisi na français faire de merveille mbula oyo bazali ko sensibiliser mingi ba maman talatina na occasion oyo nde madame Clémentine Tangamo oyo azali gouverneur ya district 915 na 2022 pe 2023 pa associé ki maman Marie-Josée Ifoku oyo azali bongo présidente ya mouvement ekoki inatosha pe patronne ya parti politique ANC pona ko sensibiliser ba maman ayebisaki bango bisika nyonso bazali bayeba kosala ba merveille. Message oyo ezalaki pona ba mama nyonso ya République démocratique du Congo ezala na domaine nini osalaka basala ba merveille bisika nyonso bazali elobaki Marie-Josée Ifoku kaka ndenge adage oyo elobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation vu oyo mwasi azali ko transmettre na monde ezali capable ya ko influencer wana maloba ya Marie-Josée Ifoku liposo ya ba invité oyo ba utaki bipai na bipai. Et le service qu'elle est seule capable d'offrir généreusement pour que le bonheur familial ait un sens. Évangéliste itinérant honorable Neron Bungumbungu nde ateyaki na kiltu ya dimanche 5 février 2023 na paroisse CAC ya Lembagar 1 kuna na commune ya Kisenso héritier Mapindemi azalaki simasima na compte ya Info Lingala. Soki olingi okoma riche moko ya makasi okoma fort pe prospère na vie na yo esengeli d'abord oyeba na kota nzambe na première position na ba entreprise na yo nyonso exhortation oyo ebimaki epai ya évangéliste itinérant honorable Neron Bungumbungu na message na ye na culte francophone ya dimanche 5 février 2023 na paroisse ya CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Orateur du jour évangéliste itinérant honorable Neron Bungu abakisaki ke esengeli pe kozala na organisation moko ya malamu ko penser to pe ko rêver makambo ya minene pe ko sala choix moko ya malonga esengeli pe koyeba église nini okoki kosambela université nini okoki kotanga environnement nini okoki kovanda pe qualité ya bato oyo yo ozali ko fréquenter nyonso wana ekoki kosala ke mutu ayeba na kokoma mutu munene na tina wana honorable Neron Bungu évangéliste itinérant ndenge kaka ezalaka lokola momesano azalaki accompagné na délégation moko ya makasi oyo bazali ba membre ya bureau politique na ye. Message ya évangéliste itinérant honorable Neron Bungu ezalaki capté 5 sur 5 epai ya bato nyonso to ba fidèle oyo baparticipaki na culte ya mokolo ya dimanche 5 février 2023 na paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso epai wapi évangéliste itinérant message na ye esepelisaki ba fidèle nyonso présent. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais Info Lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA bolanda bango na micro ya Michelinga Kunga. Tozali ko continuer dossier na biso na oyo etali bongo
30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Et senge boyeba ke société oyo et botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa ki bongo licence ya exploitation na oetel bongo ba vol commercial pe vol ya liboso et salema ki bongo le 26 décembre 1992. Le loto rotal sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blattner avant même création ya CAA. Azota le sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi. Na bandi na groupe Blattner depuis 1988. Engagé comme informaticien attaché à la coordination financière. En fait, Nazala qui a un rôle, il y a centraliser les données, il y a un groupe, les données financières, consolider et puis distribuer dans le compte. Après, nous avons le département informatique. Na sangani na baninga tosali na Cobra tosali na Kobega tosali na ba groupe nyonso ya patron et loko ezalaki ya moto ya pa na biso c'est que ya kokutana na patron oyo asepelaki mingi na informatique alingi ba ordinateur alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie. Et ça les biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti siko tozo continuer kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo foto sala makoki ya batu oyo faut basengeli basala musala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa batu oyo bayebi kuta ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bascale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala komomba badonnées et tout ça. Et donc c'est plus que sur moi qui tant que tous okutana na bato il faut basala na biso bazala qui ne sont pas kosala na biso mais kakatelo mususu là qui tel que tokokutana na bato oyo balingi koyeba te informatique azo kosala nini informatique au salanini mais tant baye comment on a facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur bato belé lelo ba komo kosepela na musala biso sala na compagnie bino moko boyoki 30 ans ya expérience, expertise et vandi na service ya aviation, pe qualité à service ezali incomparable. CAA azali ko sala bongo esengo ya RDC, pe azali toujours ko valoriser ba congolais na secteur ya aviation. En tout cas, le lot na fierté pour le lot CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Dans le cadre du 42e anniversaire, il y a Centre de recherche pharmaceutique de l'UOZI, CRPL, Namoku Sendenge, directeur général Naibango, Dadi Bantangu, à Meki Koloba, apport, il y a Bakiso, il y a CRPL, à Zana Micro, il y a Micho Olinga Kunga. Nous sommes aujourd'hui les Lotozali, le 19 décembre 2022, CRPL est totalisé 42 ans d'existence. Les Alaki, le 19 décembre 1980, des CRPL, les Alaki créé et pas y a fait maître Étienne Floribert Bantan Mpesa. Photo oyo bozali komona liboso na bino, ezali mokolo ya vendredi 19 décembre 1980. Oyo na zalaki kotonga libanga ya liboso ya construction ya laboratoire ya l'UOZI
na Congo central. CRPL ezali entreprise ya recherche oyo ezali ko publier ba résultat na ye ya ba recherche. Ezali pe kosala ba ouvrage scientifique. Lelo tozali na plus de 150 ouvrages scientifiques. Pe maître Étienne Floribert Bantangu azalaki mokomi monene. Pe biso pe tozali na ba trace na ye. Lelo tozali na plus de 150 ouvrages scientifiques. Mais na marché pharmaceutique congolais toyebani po na ba produit na biso. Tozali na Manadiar ezali premier produit oyo esalemi na nzela ya banzete oyo etiami sous forme ya ba comprimé pe ya sirop. Manadiar esalisaka ba diarrhée et silisaka libumopas et silisaka ba amibe et salisaka ba levir et silisaka pe ba hémorroïde pe et silisaka ba trichomonas. Ezali ko banda depuis 1984 nde Manadiar azwaki autorisation na ye ya mise sur marché. Ba année elekaki na sima. Ba année elekaki na sima, c'est-à-dire na 1999, nde Manalaria etiamaki na tour na ye na marché pharmaceutique pour na lutter contre malaria. Manalaria ezali kisi ya malamu pour na basi ya zemi oye azalaka na ba effet secondaire te, quel que soit sanza ya zemi ya mwasi ezali pe malamu pour na komelisa bana mike pe na batu nyonso. Na tango ya coronavirus se rappelle à grâce ya expérience na ye atiaki kisi moko très efficace contre COVID-19 testé na kombo ya Manacovid pe yango ezalaki homologué to endimamaki depuis le 24 novembre 2020. Lelo esali 2 ans depuis kisi oyo etiami na marché. Pe ezali kopesa ba resultat ya malamu pe kisi oyo ezali kaka te contre coronavirus, mais ezosunga pe contre ba grippe ya sorte nyonso, contre ba rhumatisme, contre mitupas, pe contre ba fièvre. Tozalaki pe invité na milulu ya Prometra International, oyo ezali ONG internationale ezali créé depuis 1971, oyo pe ezali kosala pe na oyo etali ba pharmacopée africaine. Awa tozalaki na privilège ya ko participer lokola chargé ya communication ya Prometra RDC. Tozalaki pe honoré na kozala élevé lokola membre ya comité scientifique ya Prometra International. Pe tozali toujours ko continuer ko informer na communauté nationale pe internationale que CRPL ezali na service ya peuple congolais pe ya peuple ya monde entier. Tozali ko continuer ko travailler na banzete pe ba recherche na biso sur pharmacopée africaine pe na ba domaine mosusu ezali kosalema malamu. Na sobo simba kepona oyo etali championnat ya Lina Foot ba nouvelle eza malamu te pona poursuite ya 27e édition ya championnat Lina Foot azolobake aza na ba moyen te bolanda ba détail nango longo na Héritier Mapindemi.
Commission de gestion ya Ligue nationale de football a annoncé incapacité na ye ya ko poursuivre championnat ba raison ezali bongo mibale ba raison ya makasi ya liboso ezali difficulté sur le plan financier boye bato ba koki ko voyager te ba équipe baza na possibilité mingi te et puis Ligue nationale ya football aza na ba moyen te na ngambo mosusu ezali bongo indisponibilité ya ba stade pona ko betisa ba match na ye wane sengeli to retenir na entretien oyo esalemaki entre ba président ba club et longo na comité de gestion ya Ligue nationale ya football likambo oyo ezali kopesa passe mingi pambate 27e édition ya Ligue nationale de football lina foot na mokuse et bandaki déjà boy fédération congolaise de football a eu peu ko annoncer communiqué pona kolobake abengi ba dirigeant lina foot et longo na ba dirigeant ba club ya RDC oyo bazali engagé na Ligue 1 pe Ligue 2 baye bana kosolola e batala tala ndenge nini poursuite ya championnat et koki bongo kosalema ba amoureux ya football bazali komile la makasi pambate 4 clubs engagés na ba compétitions africaines interclub V club Mazembe Lupopo Pedering club Motema Pembe et sengeli bakota déjà na compétition situation oyo ezali ya pasi pambate et ko préjudice bango tobanzi ke gouvernement ya République démocratique du Congo oyo ezwaka engagement solennel na conseil des ministres pona kolobake bakozwa championnat en charge et sengeli ba respecter promesse na bango pambate soki ba respecter promesse te et kozala vraiment liwa ya football na République démocratique du Congo pambate saison passée et sila kité saison où lisusu ba nouvelle ezali malamu te tozali komema football wapi soki tolingi Léopard abeta malamu na CAN tope na CHAN tope na éliminatoire ya Coupe du Monde et sengeli championnat ezala malamu tango championnat ezali malamu te ça ne sert à rien ko baby sambongo pona ko benga ba professionnel ba ya ko beta koluka qualification ya Léopard alors que na niveau local et loko côté. Bon, ce soir que journal ya pepe pona pepe yango yo ekomi na suka merci ming na Igon Tsingi oyo azalaki na sima caméra montage et sima maki na Francis Kanza loko kape Emeka Chimanga journal ya pepe pona pepe za supervisé et pas Ritima Pine bandeko botika malamu lobi boko za bongo na Jadino Malembe. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.